bango prince banda kisanto et banda mbanzango nguti kamba a promettre bataliloba parce que ti lelo église aliloba no batonga te église aliloba batonga nanu te a promettre otongela bango temple ya monene c'est-à-dire que ceux qui déjà église aliloba na ki mangiste basangani ba komba ko ki sa 100 000 signatures oye ba keza facile parce que réveil déjà tozalaka bana misala ya ba politiciens congolais réveil kutu bandimaka na bango to pesi $1000. C'est-à-dire que boye ba ke bato bazana travail à population eza biso ba pasteur na ebisaka tous les bateaux babundela mboka soki omoni biso ba pasteur na malheur ya Congo te oye ba ke aussi conseil lote oti conseil lote ndeko nanga peuple le plus facile pour na ko manipuler za peuple Congo le monde na bo na pasteur na prophète mais ceux qui na lobi kaka lobi na ningisa chango mobimba na ningisi nanga siko na ina tuna noko nako tuna oui Louis bosa ila penza nzambe ya solo. Merci beaucoup maman nanga pour la question na lingi na za na réserve belite envers yo na lingi na za na réserve ete na répondre na bo solo nyonso donc sur 100% makambo ezoloba na Congo za makambo nzambe te. Tiko wana lobeli opesinga réponse par rapport à makambo ezoloba na Congo. Parce qu'on a tout ni temps besoin na kombo ba prophète ba pasteur. Est-ce que ya solo penza bo sambela nzambe wana penza ya ndenga solo? Bon, merci beaucoup maman na bandeli koloba na principe na ngai na principe na nga na koki koloba te ke nga sambela nzambe bongo te. Pourquoi na loba bongo te parce que mutami lobela yete. Mais ngai ba papo ba la kisinga mama nzambe na mona ke basambela nzambe te. Pour ani na loba boye. Mama omone to aboy kala te tozokota na ba décembre awa. To bando senga batu bo fani ya basuka mbula. Parce que ngana auto mekutuna na est-ce que nzamba ko senga moto fana suka mbula. Ça n'existe pas. Nde tozabo tozana ba live ngana zana 10 000 abonnés. Ceux qui na lobika siko na zombongo pa ba mama surtout ba mama France na Belgique. Ceux qui kana lobi ye kasankama na sende baba. Mama moko boza na Belgique nzamba talisi ngozana ba problème tinda mbongo. Batinde ne bango ngambongo. Oui parce que mutu pas zangi makambu kuna ozanga te. Forcément ozalaka ata mi bale misatu basana ba problème. Merci maman. Nebiso vérité. Maman na lo beza vérité. Problème est est-ce tout ça c'est l'ignorance hein. Sunga mutu na likambo. Nzambe pona sunga mutu na likambo. Fo nzamba senga mutu wana mbongo. C'est ça le problème. Donc ça dit que ce qu'on moni lelo maman je t'ai dit franchement combat oyo esali ke ngana koma mutampiaka. Komoni ko bunda pona Congo ko bundela ba congolais. Ko ebisa ba congolais ba telema esali ke lelo ngana koma na mpiaka. Pourquoi? Parce que ko yebisa peuple congolais telema mama excusez pona me ko chiter. Totika kamboka na maboka nzambe biso ba pasteur. To sangana kana stade to zongisa mboka na maboka nzambe. Quel résultat o epesa biso? Résultat na ngweza nini parce que mukolo to zongisa mboka na maboka nzambe lipa elongwa 1000 elongwa 500 comme 1000 francs. Mukolo to zongisa mboka na maboka nzambe guerre ya bateke na bayaka yango ezo continuer. Eza na résultat mon côté parce que makambo esa makenza nzambe te. Papa prophète, pardon, là-bas qui c'est là où Mukolobo déjà qui mboka na maboko nzambe orage quoi kana Kinshasa pe lelo orage aussi la karaté. C'est ça. Donc ça montre quand même que ce ne sont pas les hommes de Dieu. Ils utilisent juste le nom de Dieu pour manipuler, mais ce ne sont pas les hommes de Dieu. Message nanga ya suka na ebisi bino bato bozolanda nga na se naza na changu na Pascal soki botelemite boyeba ke nzamba botikalaka koya kotelema mpona mboka na bino te mutabatelaka mboka ezalaka nzambe te eza priere bato kokuta mboka mutabatelaka ngo ezalaka leta na baservice ya leta. Naza na live oh na pasteur Jacques Moutete mitune eza ya ngabi ya eza ya yi nzambe guerre est ko silaka jamais na ba prière. Peut-être pasteur Jacques Moutete azé bateke eza maman Eliane mais c'était maman Eliane pasteur chrétien et non islamique. Bazo sakana po toza miyibi toza lokoso mbongo monique Islam na christianisme, christianisme badaki ba politiciens déjà depuis les fondations du christianisme, ba travailler pour le service ya occidentaux. Na betololis.
Merci. Ndeko na betolo lisolo moko. Merci beaucoup papa. Lisolo na betolo les vrai. Bato ba yebi tchango na Gilles. Eza na sali moko eza na Gilles na ngamba masina. Ba benga ngo sala apocalypse. Eza na grand frère moko ya prophète a salisa séminaire kuna ba sambela pona développement ya tchango. Na kati ya séminaire wana numéro 1 assemblée provinciale pas à pasteur. O pe batie sikwa daka pasteur. Numéro 1 assemblée provinciale Kinshasa aza pasteur moi na tchango. Yepe na kata salle azo benga na ba démon o ba bloka tchango. Est-ce que démon muta bloka tchango peut développer? C'est ça le problème. Peuple congolais zolandanga na se. Peuple congolais zolandanga na se muta pesaka muta répondaka batu na vie sociale les nzambe te. Congolais tika koko c'est la nzambe makambo. Eza na pays mon côté et développant na monde na ba prière. Eza na pays mon côté basilisa bitumba na kosambela. Eza na pays mon côté bazwa courant na kosambela. Congolais pe congolaise. Tango zokendaka mangengenge luzizi la badara et tendance. Yeba place okoti kozwa solution pona mboka no ezaka balabala. Ezaka nzela. Démon oyo zobenga na l'église. Na démon oyo azodeka na balabala, démon zoleka na boulevard aleki oyo zobenga na l'église. Parce que yenda pétition mai, yenda pétition courant, yenda pétition sécurité. Lelo na l'église na biso et comme avant bossa la kilti bien il faut boyoka na bana kuluna. Parce que so boyoka na bana kuluna te ba panza église. Ba politiciens on dit ba simbisi ba ndefo na biso ba machete. Peuple congolais téléma. Ba mobilisation auto bandi. Tozo finga politicien te mais tozo loba ke congolais téléma pona mboka na ye. Téléma bisiko zali. Ozawa partout. Nzamba kotikala ko peso solution pona mboka te. Ça n'existe pas mon frère ma sœur. Makambo na bandi koloba oyo. Boyeba ke na bandi pe koloba ngo na babalabala. Na bandi koloba ngo na bamituka. Na bandi koloba ngo na bawenzi. Na bandi koloba ngo na balie public. Congolais téléma. Parce que tala batu boza na ba France na ba Belgique. Bolimbi sangana poser question. Est-ce que prière nzambe tozo ya kolia bino boko salango? Nzambe sunga biso tozo lelo ya kolia. Boko salango te? Prière nzambe nena na bimi bo pesanga facilité ya transport. Boko salango te? Eza prière to tabatu na mitu pona ko détruire peuple congolais. To tabatu ba prière moko na mitu pona ko détruire peuple congolais. Mutu azobenga na démon oyo azomona te mazobetela démon oyo apekisi mai na courant maboko. Mandeko merci beaucoup pour na ba live. Na lingaki kolobakaki tusi na ngai zakaki ba live oyo. Oui ndeko. Petit assistant. Tusi na ngai maman merci beaucoup bandeko. Bino bo continuer ko bundela biso na internet. Biso tokobunda na babalabala. Tokobunda na banzela. Tokobunda na kata ba mituka. Tokobunda partout. Parce que bateau batia ko banga na mitu ya peuple congolais abiso ba pasteur. Bakokanga yo, okokufa, okomona. Or eza na pays moko te ezeli parce que batu bandimi ko se sacrifier. N'importe quoi. Pays nyonso. Merci beaucoup. Pays nyonso et se développera il faut batuba se sacrifier. Ce qui n'a na bangi, yé pas bangi, yé pe kuna bangi na na hotelema. Vraiment. Donc on continue à vivre bon. Tozo kufa déjà na ba malaria, tozo kufa na typhoïde, tozo kufa na banzala. Na islam ibaloba, na islam eza na surat moko na islam baloba mutu nyonso kufa ka pona intérêt ya bato. Mutu wana nzamba zwaka molimo na ye. Amin ya rabbil alamin. Yango moni ba michaka ba bombe. Voilà, yango na moni bayaka ko bicha ba bombi. Po na bango bayebi ke so bakufi bongo ba kene paradis. Pardon penza ko bossa na te kotil de la biso ba vidéo parce que biso to na bossa ba vidéo ana to constituer ba dossier pour to kotsango na ba organisme ya ba droit de l'homme pour na ko condamner biso to na maman pardon vraiment comme la biso numéro toza na lingi na lobelo ko na live na lobaka ngote nazo lobango. Il faut boire de l'eau. Merci beaucoup. Je vais les boire en fait. Na lobaka eloko ko na live te pona chiter. Na lobaka eloko na live te pona chiter. Mutu ayebani na mutu na Kinshasa.
biso to wana posa mbongo te asomba kaka ba mégaphone asombela biso kaka 3 mégaphones parce que na munoko boye tozo kokate surtout na babalabala nde to bandi ba mobilisation to kokate na pesi merci na Prince Penge pe na monaki na chango déjà bandi ko sensibiliser ba jeune en tout cas Prince Penge merci beaucoup na zalaka Prince Penge Nicolonio sur live en tout cas merci na ye à live merci beaucoup papa toza kaka na posa ya ba mégaphone misato na ndimi te ke komi na valeur ya $40 te kokoza la propre ba $15 ba mégaphone kaka affiche te banderole te kaka ba mégaphone ba merci beaucoup ba merci boye ba ke qui appelle à prophète on a besoin de mégaphone ba oki ko sunga ba contacter pe en fait toza kila numéro na yo na message na ngai bezana ba speaker oyo bachaka oche USB pour record ba makambo to bozoloba bozotambola na yango ezo répéter. Merci beaucoup babafle ya bluetooth op yes babafle bluetooth to ana mbongo te babafle bluetooth to kokate en tout cas to ana mbongo wana te non tozoloba par rapport ba mégaphone ndenge ozoloba papa ba mégaphone wana ekotaka même pili réseau ezaka ke omoni na bawenzi lokwa tozalaki na wenza maluku tozala na wenza maluku na munoko tokokete parce que talaka population pourquoi tokene maluku banda maluku ti muta koma bandundu ville ekomi na 19 barrières banda maluku ti bandundu ville 19 barrières na tchebino en défi tous les libongo o ezana ville à Kinshasa bana murande ba gerango c'est-à-dire unité présidentielle ba comment gerango ba oliambo toyebisi ba mama ya maluku ba mama bazoteka batelema ba mama basepeli na meka kotalisa ba ngana o memango na cadre qui prophète pona kolamusa peuple oyo lokola biso batuto détruire bango c'est que biso ka batuto olamusa bango na ebite batuso ba comprendre nga bien lokola biso batuto détruire bango biso ka to olamusa bango na tuna ki ba mama ya maluku nani nde abloka bino bo progresser te balobi na biso papa nguma moko amelaka biso mbongo na wenze na bi ba pasteur ba okosa bino nguma moto amela bino mbongo te prix ya transport longwa maluku ti Kinshasa yebani te mais nguma moto amela bango te papa est-ce que moto akoya na Kinshasa mpona nguma moto amela bato mbongo jamais ça pa baluku tati nguma amela ne bato mbongo te zaki to ya mbongo yebani te prix ya transport yebani te osombi biloko na zandu prix mususu koteka na liberté prix mususu ba mama basimbi mutu babi mais pasteur moko ayaki abisi biso nguma na binguma te donc c'est-à-dire que na pesi bino ba merci nguma ngo za Félix na batu na nyonso tu ba influenceur mama osekeli susu mais mama nengo ko zabongo so na lobi kaka ye kasankamana se ngai kota na nga te ngai kota nga te je suis désolé Bonga mo na ko ba lo répéter lo ngo ya ndenge na modèle mama eloko ye ka basaka soki masaka ta bino ana basuna bino bayoka ka mama eloko mama eloko biso ba prophète Yoza fiji président mboka wana mama amen président mboka wana mama eloko biso ba prophète totikali na moto lesa peuple congolais nie eloko totikali sabino na kemalu Jacques Mutete dozo ka sama so le bika o parler ka langue ba mo ba tso ba kwa na bino bato ba ko kwa na biso na bato ba ko kwa te baza mukie parce que boyebi place bo tcha bango o Eliane Mameliane ezande yo na sabino ka vérité na bimi na kila na pardon Mameliane wa mutaba be na sabino ka vérité mama na kena maluku na lobika ke soki nzamba talisi ngai bato nyonso boza na wenze bobima na prince boko boya ou bien boko ndima ba mama nyonso papa nzamba talisi oyo papa nzamba lobelo ata sikoto bima na prince on comprend le peuple congolais on comprend le niveau ya peuple naïveté le kebele naïveté merci
Merci beaucoup. Ils sont trop naïfs. Tozana pona opesa peuple congolais makasi conscience efungwama. Papa Paulin, vous savez la différence parce qu'il y a quinoa et quinoa. Quinoa, il y a mo ambana changu, c'est-à-dire ngaba, lemba, matete, njili, masina, bazalaka sensible. Contrairement à quinoa, ba côté à bama tongue ou côté netina ba bandal. Ba manifestation menge de kanana Kinshasa plus souvent ezalaka bana ngaba, bana lemba, bana matete, bana njili, bana masina. Bomona, même temps où tozaki ba mike ba lemba wana ba étudiant unique bazo kita ba étudiant istas toujours ezalaka mo amba soit changu mais ba kota ba lukunga wana ezalaka moi hein bazala moi ba genre quoi ba kilo voilà donc to focaliser quoi to focaliser nini na biso kota bana matete lemba voilà tout ça deux districts wana penza et ça penza clé na biso pona ko parce que aéroport eza na nzela njili wana boulevard Lumumba sans oublier bana matete ceux qui va bloquer échangeurs tout ça wana boboni bana nga banale ba ngala oyebisa bino eloko ya oyebisa bino na Congo ndenge to wana ba service à renseignement ya ba occidentaux eza makasi toza kosolola papole soko lobi susu moko ya découragement nga na okitisa yo yokanisi na Burkina Faso nde batelema ebongo ba service à renseignement occidental ezala ete bien na Niger wana yokanisi Niger wana o mboka kutu eza pe na liste ya naye bakate bato mosusu mpe apo ani bosala boye nzambe na ngai papa moi nga nazo faire descendre parce que nous ici on est là pour encourager les gens, on n'est pas là pour décourager d'autres personnes. Oh. Nous ici on est résistants pe to ya ko pesa force na congolais notre fongola mis to banga liwate to banga occidentaux to banga service à renseignement moko te to bima pona mboka na biso. Oui, Kabila oyo azwaki lumbe ya banani ya combattant yango moni ba occidentaux babangaki ba glisser chiloba wana mpona nini parce que bayeba ke peuple congolais telemi résistance ngwa na poto bandaka la banani vraiment yo zana groupe nini yo zana rangé ni ya résistance to nini oh papa ngai nakitisi parce que là nga pasa pesa nga kanda décourager nga déjà na ko mo ko kanda infiltré na kitisi ozoyebisa peuple congolais liwa eza partout baza exposé na liwa tous les jours tokufaka mwana mama na ngai mama présence tous les jours congolais akufaka na modèle nyonso ya makolo ya kokufa hôpital kuta malongo ezali te kolia ezali te baza exposé na liwa eza kaka te ke baboma bana masasi c'est mieux kuti nakufa na bonne cause. Parce que côté le mapona mboka kufa liwa wana pour moi ça na komona kina kufa na bonne cause kena kufa na malaria na ba nini o ba exposer bango liwa ya congolais zakaka wana na naufrage ba kufi na prison makala ba kufi chaque jour bazo kufa pona ozanga paracétamol mangana banda ko loba ba koma ba clique na bango ya ba parti politique na bango soki ozolo ba likambo bazo kotela mutu wana buti voyez mutu ozolo ba que ça parti politique moi to sala likambo ezate na mboka que ça la bongo. Il faut bannir nous bozala pour parti politique moroté. Na stade autocommune à Congo, nous n'avons pas besoin de partis politiques. Voilà. Ou groupe ethnique moroboé. Donc on n'a pas besoin de ça pour le moment. Dans un état moro et à crise moro très très terrible. Et le miniko ezala peuple ba mikomisi ba fanatique ya ba politiciens. Tout à fait. Tout à fait. Il y a des pasteurs en politique, des commissions fanatiques, il y a des musiciens en politique. Bande onanga, boyebi nga loba lika moboye, un taliban soka e parmi bino, ata bia se camouflé, na maloba pamba obo no sola na ye, akobima na poisson. Maman Eli. Oui maman. Otika pasta loba. Aloba. Otika pasta prophète à autour kota loba. S'il vous plaît. Et prophète à vous la parole. Ah, otikala nga message te
natikela kio na yo ti sikozo répondre ngate na otikela ko pende na zapeka bona le lobby lo bage ko tsalela nga okyo tshaki te prophète natalaki o tshaki te ko bebe za te loba live encore obi je appelle ah ok na bando loba ndeko na Mameli continue na okoloba. Te na lobi boye na tako loba boye un taliban ou bien un fatigant. Soka za na kati na bino ata lobi a se camoufler suka ami bimisaka. Vous savez pourquoi? Parce que biso ba auto comme ko matala ba panel to laksa ba on que to za sko peuple éveillé to sto comprendre makam nyonso. Eh oui. Tant to ba ko tia bango sur le compte à Mameli c'est la prophète aloba. D'accord. Na matika pona poser bino question. Naza pasteur. Soki lelo l'église aux sambela, pasteur na yo aleki liboso lobi to soutenir fati po ba changer constitution ya mboka oyo. Yo okosala nini? Parce que ngana obim. Nazoloba na yo makambo nazoloba eza makambo na ofondete. Eza makambo na yebi déjà pourquoi na lobaka nazoloba biloko mikolo yo. Pasteur mibale ba otobenga nga lelo. Nazoloba biloko oyo parce que toza bato toza na ba réunion. Ba réunion ezali naza ko préciser oui. Naza ko préciser l'église mibale. L'église mibale surtout kimbangiste. Parce que ceux qui kabila lelo abeta 18 ans. Eza po ba kimbangiste ba soutenir kaye l'église des réveils. Merci. Nazara clair. Merci Yaya. Nazara clair. On n'a pas autant dans l'église de réveil. Merci beaucoup Yaya. Parce que les problèmes exacts. Merci. Les problèmes exacts pena ki bayebi penza ki peuple congolais akotika laka jamais kondima ba changer constitution ya mboka oyo. Parce que les problèmes exacts ki bazi biso ba pasteur. Ba pasteur oyo baza renommé te ba kozwa ba $2000. Ba oyo baza renommé ba kozwa même ba $30,000. Beaucoup remarqué que dans 2 mois oyo. Mais papa là. Mais maman Zenobi to loba ki na biso ngo déjà na bikole le ka ki na ba live loba ki ba ko utiliser bango. Obosa live to sala ki ngana yo. Mais maman ngai ba oto benga ngai mama na osola no lobi na zaki na live mama. Maman, il faut faire attention. Travailler ensemble, na politicien. Pardon, na quitté lobby. Live no oyo bazolanda ngo mingi parce que tango na mataki lobby na live lelo na tongo na zi appel ya pasteur moko na lingake mingi na obo tanga kombo. Alobi na nga boye. Alobi na nga est-ce que okondima souffrance ou bien okoboya souffrance? Ambo. Na lobi na ye ti na eza nini ngai na zwa mbongo yo mais ba mama oyo na ba maman on nazo kamba batikala na souffrance wana parce que maman je t'ai dit franchement bolimbisanga bato baza mitema mabe koleka biso ba pasteur bazate biso ndimaka bato ba pesa biso mais to boyaka ko pesa bato pasteur akoki kondima mama oyo azoteka matembeli apesa ye mbongo akweya me mbongo wana yalesa bana ye ona oloba na bino nazala Kinshasa na Tchango. Vraiment. Omoni ba pasteur nyonso oyo bazana Kinshasa. Omoni ba pasteur nyonso bazana Kinshasa na tche en dépit. Lobi nazana émission moko bo na Kinshasa awa. Ba mama na nga bolimbisanga bato baza ba meilleur ami ya ba politicien congolais a biso ba pasteur. Exactement. On a passé mon temps le bataliba boyoka. Bato bazana Kinshasa. Na moment d'élection, l'église na biso et bon on a ka ba parti politique. Ba politicien ba ka na l'église na biso. Biso to ebisa ka peuple abete la bango mai. Pardon, mais là Lina c'est bon continuer, j'arrive pas à comprendre ce qui m'arrive. Na moment omoni bandeko ba diaspora bandeko nyonso bozolanda biso na se nayokela bino pasi je t'ai dit franchement nayokaka pasi na ba diaspora soki bozozwa conscience te boyeba ke bokotika la bana misala na biso bato to na Congo parce que soki na no Congo ebongi te boyeba ke bino botika ozalezi te je t'ai dit franchement bandeko nanga mais ndeko
oyebi mantolo moko ekomi mikolo oyo lokwa tocomprendre ke badiaspora baokaba te ekomi na système moko kende kokopere na docteur mpena tio mai ya lokuta docteur mpena tio mai ya lokuta ndeko no mpena filme atindelo video aza na hôpital mais eza mantolo c'est-à-dire que congolais akomi kocreye bamécanisme ya mantolo ndeko na ngai nayebisa bino eloko moko mpona betaka nteke boyebake mpo bachange loi ya constitution oyo ezosenga 100,000 signature ezosenga 100,000 signature calculi na bango ezali église lilobanaki mbangiste nde baosala kopi wana parce que so basangisi église ya lilobanaki mbangiste 100,000 signature ekoki lobi na obambela bango lobi na obambela église vidéo si tu as une banane, mange la banane et calme l'estomac. Je viens de manger une banane, c'est mieux, il fallait manger une banane pour que l'estomac passe et traiter directement au yoga vraiment bien. À promettre Bakimangiste à Kotongela Bango presse. À promettre Bakimbangiste à Kotongela Bango prince banda qui sent tant que zaki na king nandenge IDPS ezali kosala ba mouvement nango banda mobutu balai déjà na circuit na bango moko mais pour beaucoup tapina na kati ya ba circuit wana ezalaki pasi ya neti milice moko boye ngai na fanda na master na nga muluba tozalaki pena ba frère ba pote quoi papa na epe bon bazali ka bato ba Tshisekedi kuna tozalaki kokende des fois pas na bango na bandal mais ba réunion mosusu bazali kosala donc eza yo kokota te omoni penda bango na bango quoi mais omoni ba congolais mingi to comprenaka politique te il a fallu que bato rola ba Tshisekedi bazwa pouvoir et puis to comprendre nature ya ekolo wana ndenge nini ezali kwa osoki tocomprendaki te tongai mpe toyeba bango nyonso toza kolekisa eza nde toza kosala étude mpe ya bato yango bazalaki ndenge nini epui ntango bakoleka nde bokomona nde makambo ya bien ekosalema mpo bango balaki mpenza soif ya pouvoir ata ntango bakotinda o bovote papa titi ezalaki mpo bango bakomala bango na pouvoir ezalaki te mpo bango babongisa mboka tu vois balaki na bango na vision mpenza ya kobongisa mboka bon alors barenseignement ya baservice mosusu spécial oyo eya na bakongo kuna bakomprenaki basituation na bango yango bapesi bango pouvoir wana epuis mpo bautilize bango tu vois mais ntango bango bakoleka nde lokola peuple congolais akomi kocomprendre nature ya bato yango yango nde bokomona makambo mosusu ekochange na yango mais ndenge ngai naza komonela na mboka wana mpo nauti mpe Kinshasa kala te eza kaka mpona révolution nde passé na bakinois ndenge baza wana eza pasi eza kaka ta ntango mpe soda moko moto akozwa pouvoir alors ntango soda wana akozwa pouvoir sikoyo peuple peut-être soki akozala motema malamu nde akopesa na peuple mais mpo kaka na bakinois bango moko ndenge bazala na masanga na miziki na bapaster mama soso ofungolela papa tianga mikro alobi mikro na ye eza ya kokanga bandeko na nga pardon papa volo aussi se nazoka estomac pasi na okata dans 30 minutes bolimbisanga naza mpe ya bien te donc estomac esalanga pasi malamu ezalaka kaka boye problème eza te na continue koloba ou bien militaire fraîche maman tozela peut-être policier moko bien militaire moko akoki kozwa pouvoir nde akoki kosala makambo mpona bakinois ndenge ngai namoni bango kuna ndenge baza po révolution ebima mpenza basala likambo eza pasi eza pasi mingi epuis le côté spirituel epuis na problème mpe ya misusu ya baproblème ya tribalisme ekomi mpe makasi ya
bato na voilà bato na bato balingi ya mutu na nga aza kosala nini soki ya bimi te nga na okende kosala mpona sala mpona bato wana tu vois ikomi na batendance moko ya marke wana mais papa na kolobaka biso nyonso tu te toza na esprit wana parce que vraiment tozoyoka yango mingi parmi les talibans omonaki mutu ntango azosoutenir Félix sokoti ofondfond na ye oyo okuta kaka bana bapartenance moko so eza politiki te ya ekolo bango bapreparaki yango bien avant ke bino baomonaka ke démocratie tozwa pouvoir topesa bato boye mais bango yalaki préparation na bango ya bandaka même pour la constitution audio na bango ebimi place basalaki réunion ebimi déjà mama Zenobita audio na bango place basalaki réunion na bango mpona makambo ya changement ya constitution nde baosalela yango balobi nini yango nga na landi yango te mama wow eza mwa molai eza na kati ya baforum makambo kabuya abandai déjà koloba déjà omoni eza ballon d'essai nde titouti olobango tout à l'heure basala ballon d'essai même na makambo ya loi Tiani Félix awangani fin de compte ezalaki ye donc papa nanga dauti kana nangaka na bakisa bato babantanka bazui pouvoir bato mobimba bozui pouvoir ole basalela biso projet tapoter TikTok azo rejeter bato vous tapoter quoi s'il vous plaît olie botalisa biso ba projet bosala bobandi déjà kobetela biso ba haine bokomesana balangage wana elakisi c'est que bazalaka déjà na arrière pensée mais bakokai mpe biso pete tina mokwale oyo bakokoka mpe biso te non mais bakokoka kaka te parce que Congo eza monene papa le peuple gagne toujours bakokoka kaka te parce que mais nde sikoyo il a fallu bapasser par wana po toyeba mpe bato yango bato mingi bacomprendre bango quoi c'est ça le problème mais ekopase nango toala toujours na espoir quoi ke ekopase nango mais en tout cas mpona ndenge ya changement ya constitution vraiment totala na bakinois soki ndenge nini mais na ndenge nga namoneli na bakinois eza pasi mingi quoi eya mpo bato balite trop na kati ya poto kinshasa nde esalaka biso bongo sinon soki na oyebi ko so peuple ya kini ezalaki lokwa peuple ya este Félix akosala ata deuxième mandat te oui mais parce que tout est là-bas baza 17 millions apasi mingi mais toyebi te peut-être ekoyi changement moko ekoyi bakoki mpe kotomboka mpo mais na barévolution nyonso il faut leader mpe azala sans leader eza mpe pas le problème tomona leader ya to azala eloko nyonso biso tindi todo Bon soutenir Zenobita, on a un leader dans la ville. Leader, il y a ma maman, et ça fait ma langue. Il va trahir ma casse. Mon papa continue dans c'était juste pour aller révolution au monde va triquer révolution papa si ozoloba total makambo ego ya tozokoma na ba age ni ezota déjà ba age biso tozokoma na ngote tozelaka biso tokoyeba koko nde moko ya kobongo mais eza préparation te yo omoni ba problème pe ba je mususu ba osala biso to comprendre te ko et omona ba préparer déjà ba coup wana déjà un Mobutu to bana Mobutu papa libération surtout te batinyo so ba bénéficiaire nango to otala ba génération ndenge eleki génération Mobutu eleki génération Kabila eleki Oleka pe baninga ko papa landana révolution et utaka na préparation te eza na révolution moko te batikala ko préparer yango révolution eyaka d'une manière et d'autre tellement na bandela ki mais bandela lobaki bien opportunité oyo chilombo azopesa biso ya ko changer constitution eza opportunité pour le peuple atelema voilà pour ça to raté ye kaka ndenge ye moko alobaka na Kabila ozano na raison mais siko yo tala na no peuple nini wana tu vois peuple nini wana lelo ngai na ko se sacrifier pour na Congo
tout ça la révolution au moins là-bas misusu batelemi na ba fenêtre na ba otala on ndenge oza obunda. Tu vois, c'est ça les problèmes. Congolais eza likambo ya sensibilisation, il faut to sensibiliser bato bakoma conscient. Mais en plus Congo na biso ndenge eza wana makambo nango eza urgent, eza likambo ya kozela esu te parce que mboka eza presque balkanisé so boyeba te. Bananga wana ozomona bavandi na province bazela basifle po bazwa parti na bango bakomisa république mosusu so boyeba te. Problème ezawa. En tout cas, déjà, il faut te téléma, papa, pour décourager Banaté. Te téléma, le peuple gagne toujours. Te téléma, pour te zambo canabiso. Tu vas, bâtiment, c'est la lobby ou lobby qu'on a toujours qu'au fond, la jeune miso, au bas de Wakanda, ya ko téléma. Le problème, c'est quoi? To banga liwate, ba oba kufa, ba oba tika na ba continuer vie. Et là, on est biso si bon. J'arrive. Si quoi, biso ndenge toza, il faut topesa bango des stratégies nini bakoki kosala. Biso si stratégie. Ndekopole. Ba plateau o tozo mata. Eza na cadre ya nini? Arme moko teleki communication. Na auto tozo ça les a déjà motivation tozo motiver na ba peuple congolais. Tant que yo mata na plateau ozo déjà ko dénigrer peuple yango na place motiver bango ozo démoraliser bango. Et a démoralisation tes années to ko ba aspect quoi. Tant que ba peuple nini? Tant que ba déjà que peuple nini o ba koko cérémonie. Donc zo sous-estimer na peuple yango sous encouragement exact. Non mais oui, parce que oui, papa le même peuple le même peuple oyebi biso to bani ba makambo en tout cas congolais pardon. Oui, à Tanga, tu vois un peu. Et ça, là, il y a aussi des choses, il y a un anguille sous roche. Parce que quand tu vois les choses qui se passent aujourd'hui, dans soi-disant, dans Moutouna Bissouana, surtout le bito détaillé, tout côté à na Mozindo. Donc, Moutouana, déjà, avant, bon, depuis Kalatovi, que papa n'a bango, qui m'a traité. Donc, avant, Koutou, déjà, Bandai, Kokota, na Konzo. Pour Azobet, Azobet, Baninga, na depuis Kalamoua, na Chilo Bouchouti. Oui, Akenda, Ibiza, na Venise. Bah encore bah ça là na Cheo Kitundu na Ibiza na Venise et ça il y a les lots traîtrises il y a Mutuana abandonné déjà qui traîtrise les cas là Batuana ba étudier qui biso bien ba étudier ba éviter surtout pesi na Chilombo soki azo sala a kosala obiso to singa soki a kosala obiso to singa te batunaye oui 2021 bakotelema omoni bayebaki ke ba milifort bakosoutenir eka quel que soit allez repesa des autres bayebi te batide émission bayebi la question bayebi na bato bandundu bato bakongo bangala bakochauffer a relâcher il faut bato nyonso batelema parce que ce côté il fait bien papa na ngai bato nyonso baza kotraitaka bato ba étranger saka bato na bango bango kaka nde bazopesa bato ba nationalité. Mais ma fille a eu une idée précise. Et puis, apparemment, na yoka ke bango Abiba pesa pe Mobutu Oui, oui. Oui, Mobutu ba comme ça centrafricaine. Centrafricain, à un moment donné, bah comment on benga même Papa Ngwanda, bah benga Papa Ngwanda soudanais. Bah ma casse bateau, hein. Bazar la machine et ça la biko la bateau, hein. Mais oui, maman Nanga, vraiment, on est bien mon biso bando kota ba live. Mais tant que papa Nadjoubou a participé, ça a participé quoi. Vous malobana muke papa Nadjoubou amatissima peut-être ça moi le Nana matisi tonton moko soki yaniki maswa kwa senga qui demande à qui. On dit TikTok et bois qui est au bois. Ah, pour la ligne. Bon, ils allaient bon, ouais, ce bateau a tapoté, bateau, mais moi, on a bande de bois, comme. Bateau, n'a pas tapoté, s'il vous plaît. Yango, là, il faut ezaka na bataliba. Bon tapoté, bande de s'il vous plaît. Et tout. Ezaka ba fatigande bozalia wa batamboka bazati. Non, crapaud.
crapaud afingaka Lumumba crapaud tata wana apema na kimia te pa ya lala kuna na Belgique kuna apema na kimia te azala makamu na ebe na sama beli kuna na Belgique na asi mikolo kwa malili kwa makasi aomona makamu na bazongisa ete mama Zenobita papa na bazongisa te tile lazala na Belgique teke monima ba dépenser mbongo kaka boye te o mais moi na za frapper alia na mbongo bazongisa na bango ete Mungu baba, Mungu atusaidie kubanduku Kongo. Wow, yonaka cimetière ile. Mimi niko nayo. Papa na Djoubou, ils ont un problème en réseau zoko Luka o bouger un peu parce que mutu muso loba, soka ya loba, papa biari le loba. Soka ya loba ça to pesi maloba na papa Paulin. Ouais, nga na ni boko yokanga. So. Nga ni na loba. Problème oyo ya Allô papa Polezela papa Majibu aloba allô ouais na ozeli quoi te loba na papa Majibu yo zoloba ye pa zoloba te aloba kaka aloba ukikanga mikoka si papa Pole papa Najibu aloba unasema nini papa Najibu olobini oui bonsoir oui bonsoir Bonsoir papa Najibu loka tozoyo no depuis kala moni bino peut-être bino bato biso ozali ba oui nazoloba peut-être bino bozali banda ya mboka bozoyeba makambo ezoleka te tozana difficulté ya makasi na erreur au kabila tia biso na mboka puisque même ngatini na mona même Martin Faoul soit ape pouvoir o elingaki ezalaka ndenge mosusu ndeba wana selo yo mais biso selo bino yo kasi bato nyonso tu balinga banégocier kaka nde mona ye oza makasi banda Mama elitika ya sisa ide na pardon azana connexion problème biso etolanda makambo ndoto soki bozoyokanga bien te bokopesa moto mosusu parole ape na nsima nga mpe na koloba na nsima soki connexion yango ebomi loba toyoka ozobima bien loba na oui omoni Martin Faoul ndeza bo azalaki na ye bien par rapport nde akomaki liboso puisque na minute oyo ndeza bo nde tozotambolela bo Faoul na minute toza na opposant moko te akoki kos'impose na mboka aza te batikeli bango nyonso pouvoir nyonso eza na maboko na bango oyo ya kosala opposant aza te opposition ya mboka oyo neti bandota Faoul nde papa Etienne azalaka na minute oyo Martin Faoul azalaki soso opposant te akoma na poche ya Félix so totala Bemba pe akoma na poche ya Félix nde totambola bomina mito opposé aza te soki tozotala nde mboka ezokende na bo eza par rapport ya bato nde bamemeli biso balider na biso bazalaki baopposa bakoma deja na poche ya Félix moye totambola bien eza te kasi bino boza pepepe botelema bone tokendela biso tokotelemela ndeni puisque biso batalaka deja ti nde omonaki Kenya telemaki mpona nini bazalaki na bato balider oyo bazalaki nsima na bango nde batiaki basimpose biso lider azalaka te biso lider azalaka te oui bango bazalaka soki ekomi makambo ya salaire na bango babengi bato mpo babima na nzela bafuti bato ba 5000 mais mpo na intérêt ya mboka motu moko te atikaka koloba balider na bango nyonso soki makambo ya mboka baloba eloko moko te soki salaire na bango kuna ntango mosusu baza bando futa bango 21000 so bakisi bango na 18000 babengi population mpo babima nde yango wana ozomona mboka ezoki ebongo en plus tozotala par rapport ya mboka ezokendela biso koza ya biloko eza bapaster bakomomemela bato so bangi basala bo te totika nzambe ya kosala totika nzambe ya kosala nde mboka na biso nde tozokeba tozomona kutu Israel kutu bato bamona Yesu nde bamona makambo ya nzambe bango bakoma kozwa biso ekomaka bapaster bakoma kozwa biso bapaster bakoma kozwa biso totika mboka na maboko ya nzambe totika mboka na maboko ya nzambe nde bakonzi bazomonela biso alingi tozokendela nango na ba professeur lokuta bayokana il faut koyebisa ba camarade no baza na quartier na banini yebisa bango nzambe abundelaka bato na mboka te biso moko totelemaka nde tobunda po tobotola mboka na biso mama Zenobita oui mama sikoyo lokola balider babimisaka bango te bango fo batikala kaka na kati ya bowumbu wana peuple ye moko akokotelema te
Oui, c'est ça. Et puis, papa, dans la Kenya, on a validé la population. Oh, ndenge bino population bozo zela kaka fo bozaka na leader po bo revendiquer ba droit na bino. Et puis tango bolobaka o fayu ba futa ke mbongo elobaka kaka bino peuple mutu moko azaka témoin azate. Oh, faut arrêter. Akozala biso moko ba leader. Yo pene ngoza wana papa na tuboza leader. Bino bokozela ka ba leader kasi bokufa. Oh. Problème est aboué, maman, problème est aboué. Ceux qui te le vite s'imposer dans les ceux qui sont là. Et le réseau pour mamboka, homme, c'est ça, parti politique et cause à tabac. Bon, qui peut m'engoter en bas, na bobima na kati ba parti politique, bobima. Bah ça là, c'est quoi? Bah ça, c'est quoi? Qui n'a bango, bah benda bah tu vas kabola bango ndamu. Mieux peut-être beaucoup de la mouké, bah on a basé belé, moyen pour revendiquer. Papa, puis la mouké peut soir à koleka ya munene. Ah. Bonjour, on s'est sous-estimé de mingi. Nadjibou. Oui. Papa, il faut que téléma congolais nyonso faut la takanda télé. Oh. Oh, baba, tozana ba leader te, bozana ba leader. Bobandolila ka ba leader ti wapi yango. Bobima na l'église bino nyonso bobima ba jeune nyonso parce que jeunesse nyonso avenir na bino est en danger. De bozo mitika pinde basana bino ndeba olingi ou bien ndeba ba lingi ka parce que bozana ba leader te. Makambo ezoyokana te ezoka pasi na motema mama na ngai. Oui mama to respecter kasi te bato bazoyoka te ezobima makelele. Ba papa na jibu. Oui. Ndeko na jibu na ngana lobelo eloko moko ha. Oui. Se rappeler na moment ya impère. Oui. Omi se rappeler na moment ya PPRD. Oui. PPRD mouvement na bango ezalaki ndeni. Est-ce que bobula qui était un jour Kabila ozala tombé sur pression à peuple congolais? Ok, elingi loba ete toutes ces faits libération ezalaka libéré par le peuple. Peuple o baza uni pe solide bazwaka solution ya mboka balandaka oyo abengami politicien te po ba politicien tout. Exemple, lelo Chilombo azalaki na opposition akosaki biso oyo esengelaki akosa akomi na mouvement en place akomolakisa biso ezaleli. Donc ba politicien congolais tout baza ba crook ba miyibi. En général, yo peuple congolais il faut la politicien ya mboka wana. Ce qui s'en charger na politique ya Congo te, politique ya Congo eko s'en charger na bino na économie, vie sociale, na éducation. Réponse na nga wana. Merci. Papa Nadjibou, zana le barobagisa soko si c'est papa Paula. Oui, pesa na papa Paula ngapi na zo bakilo ko mo, pesa na papa Paula lo bana. Ça va papa Paula lo ba. Papa Paula zawana. Oui, nazawana. Boyo kinga. Oui, tozoyoka oloba. Bon, ngana lobi boya, makambo ya IDPS bon, omoni biso ba congolais hein. To tala boko sambwa wana no bobandi koyembela biso buzoba te boko sambwa bana imbwa botikala ka bongo. Omoni politique na bango ndenge ezalaka so boyela biso ba distraction omoni makambo kaka bote bandeko bango kaka boye komi siko makambo mosusu vraiment takenga omoni lobi na lobi na lelo na osala live TV 22h na osala te mais lobi na oyela bino bomona bozwa ngai mama Zerobita papa good live yo yebi bien papa good live ndena na papa moko azaki likolo na mkambo akomi na sazo senga batia modérateur parce que batia modérateur n'importe qui te azaka pas besoin aza modérateur ake pas signaler compte na yo parce que azalaki na likolo na moni akomi na se azo senga batia modérateur te kocha ete bocha ete parler na lobeli amata yande ko pesa point de vue na oui na moni okomeli n'importe quoi biso ba obo to bundela mboka neti biso ba oyo to banana Zerobita tina kati ba forum ya WhatsApp toza yo ba otomoni yo kaka abwemba moya osengo koma modérateur po nini po tala bino bosakana na bato
Donc, par inceste. Non, on m'a dit bandeko nyonso bana se. Bozala d'accord, nanga bozala d'accord, te naïf sakabino. Ici, ce n'est pas la parole d'évangile. Et ici, tozate que toute autorité vient d'aider. So robetinga awa, on a zone sa droite, non, nga awa, so robetinga gauche, na zone, so na la possibilité, on zone solo bis na betio dis. Maman Baptiste, on n'est pas l'église au milieu du village ici. Ah ouais, naloba makambo mboka, nayaka ko soutenir ni opposition ni majorité. Je parle au nom du Congo, naloba pona mama Congo. Et puis je parle au nom de cette génération qui a abandonné à son propre sort. Car nous sommes cette génération. Oyo Franck Fano Aloba, chaque génération dans une relative opacité doit découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Il y a beaucoup de choses. Oh, il faut tout bandaller, tout banditer. Nous sommes la dernière génération à exister. Vous connaissez Machiavel. Machiavel disait Zoa Bassi, Zoa Mbogo, Zoa Moana. Mais ma belle, si tu touches à ma terre, la vengeance sera fatale. Voilà. Il y a fait la rafata, bande koyeb sabasi ba palestinien. Bozo bana 12. Ngai bozo bana 12 10 pour la cause palestinienne de pour la famille. Donc ma belle wana eleki vi na ngana valeur. Donc ah te ko saranate. Ce bino bozo ya ko voter pour bozo ba infiltrer pour bino nde bozo ko accompagner pouvoir à Chilo Bouffon. Ngana lingina za la complice à Chilo Moté. Na lingina za la complice ba union sur bozo trahir mboka nangate. Et voilà pourquoi ici je viens parler. Mais pour la constitution, vous allez marcher sur nos morts parce qu'on ne joue pas avec notre pays. Vous allez vraiment nous trouver sur votre chemin. Parce que déjà on est perdu, surtout avec un danger. Awa boya kopesa biso ba nationalité bobosani ke mutu na bino Chilombo Chintuntu mwasi na yaza rwandaise na cabinet ya mwasi na ye bato baza ko gérer ba rwandais ye moko aza ko nommer ba rwandais aza protéger na batuti rwandais ye moko aza ko sala le contraire ya o aza ko bimisa na monoko na ye. Alors biso toza ba manipulateur te lokola Chilombo ngai nde na zabwe na ye biso bino to bo tetenga rwandaise tout ce que vous voulez je m'en fous. Maman Zelobisa, nga kuti la minute nazo se griffer yango makasi ba komisi nga rwandaise. To mesanaka yango kaka boko zala rwandaise eza injure. Donc voilà, okoya ko finga a okokutanga olobi na rwandaise oui na rwandaise problème ezate na to lingi siko biso za ba rwandaise moko intelligent to linga Congo koleka bino ba congolais. Mafuta yanga na mindele na Kagame, OK oui d'accord, mais je vais continuer à lutter pour le Congolais. Tout ce que tu vas dire, je l'accepte et je l'assume. Voilà. Ici, je parle au nom du Congo, dans le Bélakomba, mon tuté. Voilà. Ça veut dire que tu as rwandaise, mais tu as lingi kutu Congo, makasi. Oui, naza rwandaise, mais naza bundela bandeko na ba congolaise, problème ezate. Maman, biso kutu bato ba Congo to koma ba angolais ba zombo. Bato Équateur ba komi ba centrafricain. Bota pensa mentalité bato pensa boy. Bozo attribuer baninga bozo côté la baninga. Papa, boyebi que c'est très grave. Ah oui. Ça va nous coûter cher hein. Tous autres normalisants, tous autres trouvant mais ça va nous coûter très cher tout ça. On ne refuse pas tous à infiltrer Barwandais Badali, mais tout ce qui se passe là avec ce régime, ça va nous coûter très cher dans l'avenir. Effectivement, maman, parce que au moins il y a l'iro bango bango qui est comme ceux qui to lobeli bango. C'est ça qui va nous pousser aussi à nous diviser. Voilà, c'est ça leur politique. Mais maman, bango de bango zana problème, quand c'est pas raté hein. Non, justement, tout tombé na piège wanate. Bango eloko bazo luka, ba sala bango mabe pour être ba utiliser ma bien déjà bazo ko se victimiser. Na uta okota live mo bo ekala mingi tawa. Bazolo ba mo au monde ba pesika ba deux exemples. Papa mo akotia le bio, on a été tué à Bas Congo et musala na bango yango wana. To lemba bango. Voilà. Musala na bango yango wana. Bango ba bomaka te, bango ba fingaka te. Boyoka vous savez pourquoi? Parce que bazolinga ba imposer biso pouvoir ya baluba power lokola ndeko na bango Kagame bazosala batuti power. Tout à fait. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Il faut tout bondato empêcher Ango. Chilombo c'est un danger. Aujourd'hui, les problèmes de notre pays s'appellent Chilombo Chintuntu Angolima, Gaillard zéro. Parce qu'il veut nous imposer. Bino moko bomo na ba vidéo. Pouvoir na biso baluba yo muswahili mukongo mungala kanga munoko. Biso baluba to nyata bino.
pouvoir na biso ba pesa 50 000 pour na finga bakatange. Est-ce que vous vous rendez compte bakatange o bazape ba peuple congolais? Pouvoir na biso tokonyata bino bokonyata banani ba congolais o bolobi ba pesa bino 73%. Est-ce que vous trouvez normal? Ya nga na loba ngata mutayo ko yebisa ngate chilo monta o sauver Congo franchement. On a pesa bo traiter nga infiltré. Nandi maté. Jamais. Boko traiter nga infiltré. Bo luka ko to kombo mosusu pour rwandaise na sina sime na ndimi na rwandaise. Bo luka mosusu ata moto ba ko yebisa ngate o yende ka o sauver. Na ko soutenir akaye ata mokolo moko. Jamais de la vie. Pardon. Ce qui ba ko bomanga ba bominga mena ozana sima Félix ata mokolo moko te. Ce qui peut n'y avoir pas liwa na limbondo, na préféré liwa que limbondo. Ba soutenir ata mutu aza na cohérence na mutu na ye. Mutu moko aza désordonné. Déjà même na Bible ba konda, bango ba solo ba oh ba toi Bible, OK ba toi Bible. Même na Bible ba loba, l'évêque doit être l'époux d'une seule femme. Chilombo est déjà désordonné na vie na ye maritale. Mutu aza désordre bongo. Est-ce que koko kasiko ko sada ko tia ordre na mboka? Na famille déjà zokokate et bon mboka kokoka vraiment à un moment donné azada ambré la mémoire na amoni azokokate pourquoi bataki Chilombo pa Kabila banomaki Chilombo pa Kabila nandanga parce que batalaki capacité ya mutu na eza oui bayebi kaza na echi tuntu c'est ça ils aiment les Pro Max primaire na monde entier. Ba yeba ki moni ata Martin ba balobaka ya papa Nchanga. Moni Matif Fayulu wana balobi video moko circulaka awa ya papa Jean Mbuyu wana. Aloba nini Martin Fayulu aloba nyet CPI ofuta na Kabila yango Kabila linga ko pesa yi pare ndenge toyoka Kinshasa, Robert Wakout basala qui est l'autre côté et pourtant force du progrès ba côté la Franck Diongo. Je n'oublierai jamais ma côté la France, ma menace à Pantio. Chers Congolais, chers Congolais, chers Congolais. Bonsoir. Tozo kabino bato balobi to tika ba ba côté ba loba peto yo kabolobi nini? MRC Congo Emedo Saïd bolobi nini? Mbote na bino. Mbote bandeko. Na saluer bino tout, na lolanda bino à partir Afrique du Sud. Pe mbala na nga mibale yango na matepa maman. Merci beaucoup na ndenge bolobela toujours le kamwe ya mboka. Mais pour la maille, nous faire réveiller ce peuple congolais, système de jeu politique où ils ont les Canada Congo. Binobo considéré un des trois, tout le côté Rwandais, un des trois, oui, c'est tout à fait normal. Mais le Rwandais numéro 1 à balkanisation à Congo, ils ont Chilombo. Pourquoi la Congo de Babongo? Ils ont accompagné mission à Bango. Merci. Chilombo, Nanga, Kabila, Babiloko na master. Oh, alors bate pour la nini? Yo ye bien ngote? Yo ye bien ngote? Kangala loba okozwa parole la yo. Na matière na yo ki batutu ba loba na kangaji munoko. Voilà. Balkanisation ya Congo, mutu azoko accompagner balkanisation ya Congo eza Chilombo. Kombo ya balkanisation ya Congo et pesameli na kombo ya cadeau empoisonné Chilombo. Je confirme. Congolais tous qui empoisonné. Merci maman. Congolais tous empoisonné par Kabila et Nanga. Ba accord au bino bozolela au biso ba Congolais tozolela ete Chilombo asalaki accord na Kabila na Nanga ba accord yango wana ekomi kobota mbuma. Mbuma na yango ezobota sur base ya changement ya constitution. Tant qu'il y a changé constitution, Chilombo akosala tout a changé constitution pour azana pour la bénéfice du peuple congolais. Voilà. Azana pour accomplir mission na ye akufate nini musée akufaka pour na protéger intégrité nationale ya Congo. Chilombo a prêté à se sacrifier pour l'intégrité nationale ya Congo. Azana pour ça tout effort pour asara changement ya constitution wana ou ko pousser nanga avoir raison ya koloba été na créer ou yanga république na la province où est occupé. Tout à fait. Voilà. On l'a dit, c'est vrai papa. Constitution azo sala ngope pour azo le ba étranger mutu ba sala kango na étranger mais azo sala ngo pona intérêt ba étranger. Là il faut pas te boyer bango pour appuyer sa mission là parce qu'il y a une constitution na soka simbi to kabwana. Merci. Merci. Mission ya Chilombo,
eza yango wana place bozomona azotelemela likambo ya changement. Azomona te déjà komi koboite déjà komi mwa ndambu demi mort. Akovanda te. Akomi paralysé. Maman, ocho zela na meka ko changa pe na sourdine soki na koyeba. Na ebite est-ce que okoki ko cha aimer de o Saidi o milu na biso kaza miluvore so kaza moto esala rata zoloba biso to aba ennemi ya mboka na biso na chilo mbona na ennemi ya mboka. Ouais puis. Il était mido. Ndoki ya Congo eza bato oyo bazo support mutu babengi na kombo ya cadeau empoisonné ya Congo. Oui, lokola ba aimer de o. Ce sont des problèmes. C'est bon la tienne la sourdine déjà. Pourquoi a changé la constitution ya mboka te soki amonaki yango ete esalamaki na libanda na moment ya premier mandat na ye. Voilà. Pourquoi il a changé constitution na dernier mandat na? Parce que nyonso tu batindaki ya sala na premier mandat sisaki musala te. Pardon na katiote. Mais tant que ça qui loi na soi-disant 144 communes wana. Place nge a mema penza balikanisation parce que a pesa roube wa minembwe. Tant que ça li ka ya 144 territoires wana. Si les lois biso que la décret wana na ordonnance présidentielle ya création ya commune à minembwe. Si les lois promesses posé là. Nico Berel. Wana ezalaki milinga alingaki tester température ya ba Congolais surtout appelé sindi moto na constitution. Merci papa. Wana ezalaki tester pe oyo azosala oyo azo tenter température ya peuple congolais toza ba naïf ou bien toza le même peuple oyo tozaki kozwa décision. Et puis la constitution wana azosala ngo na ba campagne na ye ndenge bandei ko la campagne électorale ya kolobake eza ya ba étranger parce que vous savez ayebi que biso nyonso ba congolais basimaka comme sensible na ba rwandais na ba étranger. Donc cette histoire là ezoleka facilement surtout na ba o baza facilement manipuler. Voilà pourquoi na yaka ko sensibiliser bato il faut tout tika kokweya na piège ya manipulation ya Chilombo. Ayebi que on a parce que na minito mutu nyonso ayebi biso nyonso na ba étranger ba surtout ba rwandais te o pa congolais solo à comprendre que guerre entre Bissona Rwanda tout et tout la majorité bon ba congolais n'y ont sauté mais la plupart au ba bundaka ba comprendre. Voilà pourquoi il veut manipuler tout le monde en disant que c'est la constitution. Comment nga kutu na uti koyoka ça reste averti qu'il paraît salema na Kisangani balinga ba bien la constitution de Kisangani ba mso ba le bien en Afrique du Sud tout et tout ça reste averti même alobi ba étranger même bata vidéo na sepeli vidéo mo réseau secret na bitezo bomoni yango nyonso tu bango basala ke bimi nango ba vidéo nyonso même au papa na bango aboyaka wa mulumba boyaka eche na boyaka voilà Bochab wana zape na ye donc voilà c'est un peu ça ba biso to tike te to sito ebise ke distraction qui le Babylone non le papa tsanga na ko pote le papa c'est ça donc donc biso toza libanda to comprendre makambo zo le gars mais bango mo ba comprendre na bango te ozomona baza wana bazaka mvuti soki eloko mo yipa po biloko mosusu tali mais bato oyo est-ce que bazomona te niveau dollar eza komata balobaka te eloko esali boye balobaka te bazomona bango bieke mutu oyo azokosa bango parce que bapromese nyonso apesa bango ata moko akokisa te basilikaka pe te batrouvaka na bango yango normal eleki nango mpe kasi yango nazo bamama eza mouvement parce que biso ntango tokola na période ya mobutu quand même marke kosa leka oyo akufa wana Etienne Tshisekedi marke ana kosa na ye mais tobana kotelema quand même tobana kotelema mais marke mobutu ezali mais voilà tozalaki te lokola le peuple lelo kutu Tshilombo aza wana aza motu moko ye te kuta kobeta ata 3-4 ye te mais si babenganaki ekala mais na problème mpe toza nango toza sur la problème ya tribu moko tribu wana bango baya kaka baya tomesana bango baya toza na problème yango ozomona Tshilombo azokende te tribu wana obaliaka bamboa boyebi teke toza na mpenza na baluba tuti na kati ya Congo baya bavrai baluba oyo ya biso bakolinga makambo ezoleka na kati ya mboka te
ba vrai baluba o ya biso vidéo mo peut circuler mama Zenobita va yo longa na biso o kabwana biso na ba forum boye ba vidéo bazo expliquer que toza na peuple luba mi balé eza na ba o ba yana ba o ba bota makati ya Congo boye ba ngo suste oh la constitution congolaise longola biso ba constitution allemande o basalaki na 1949 ça nous dit quoi non alonga papa olongola ye na tika kokoma ko okiki média diana longola parce que ya moto ezo ko empêcher Chilombo asala bona moni tenga zaona soko tuni e kaka e bota 10 articles la constitution c'est bilobela kaka papa a commenter soute na tie na mouette bayaka kaka koloba automatisaka bango boyebisa biso baarticle oyo boyebi oyo toyebi ye na luka ceci cela mama chai na sourdite mama na tie déjà na tie makambo oyo Chilombo azosala yango te ezosenga asala donc batikala kochange baconstitution mpo yango te ezokoempêche oyebi ke bato bakosa nde baza kodéforme constitution na biso nayebisi bino bazokosa makasi balinga bakosa su bacongolais o attends mwango eza nini yango soki koperdre soki ya nini yango nabosoki komona yango souveraineté balingi bakosa nini oyo koperdre mabele toye todécortique yango boni kokosa baninga boye souveraineté eza terre et puis côté mosusu mpe bazoloba o mpona bamajorité oyo bazali ya moyen ezali mpe batuti oyo bakota te barwandais te ezali mpona bapigme na biso parce que bazalaka minorité moko eza mokie baza mokie oh franchement non Chilombo pardon nzambe bato aboye mpe so ata osengeli liwa okufa te Mais apparemment ezali ba manœuvre ba osala parce que souci na bango bomoni makambo Chilombo salaki tango azwaki mandat na ye tango azalaki ko diriger na FTC souci na ye ezanini a organiser siko élection présidentielle ezala susu na suffrage universel te voilà elle éclaire na Sénat pas bato ya renommé siko ba mekaki ba moni ke simbité de quoi bazaki na alliance na FCC. Il fallait Chilombo a dissoudre l'Assemblée nationale, mais pour Anini Asala Kangote. Les lois Sikoyo, aïe Sikoyo, na l'heure où soi-disant qu'on changeait la constitution, mais sous-bassement, n'a pas modifié l'article, ils ont verrouillé, où il y a pas élection. Le coup la Kabila Asala qui a changé, qui article, n'a pas sauté l'article, où Banda Asala qui permettre que l'élection, et les Canana 2 tours, maintenant les Canana 1, na tour moko. Bango siko balingi ba supprimer siko makambo na ba kota siko ba élection et kende na indirect par le parlement. Voilà. Maintenant en fait boyo sanga na Rwandais wana ya Kabila. Na ndeko na biso makambo zo sala. Azaka pe ndeko na biso te malage eza na Congo te. Asa angolais comme maman. Na linga na nga bongo te. Bon azaka Nzambe pardon. Même papa na bango to koma kokote duti wala ça n'engage que moi. Parce que ngana yebi que en 1958 bitumba ezalaka entre deux tribus ya ba Rwandais bakimelaka na mbujima ikuna na kananga pa na bango. Il faut révolution na bango ya 1959. Voilà, il faut que luka pe koyeba tata wana est-ce que papa na o abotaka chaîne wa mulumba uta wapi? Butika makambo tozomona makambo porte ezalaka polele mingi na mboka. En tout cas je pensais aussi à ça. Ah oui. Cause à la génération wana eza génération ekotaka foko luka koyeba tata abotaka tata ya mulumba utaka wapi tata ya mulumba pesa ya wapi po mulumba zala ya biso na boyoka mwana apesa nga kanda ma chérie mon frère garçon princesse à gouvernement wana qui parle ba Kinyarwanda ezalang na biso garçon princesse boyebi toyebi ko mama selfie, selfie. Maman na papa na selfie. Ma chérie, garçon princesse, le bikin ya wan déjà langue na biso. Kaso tali bongo so moni bongo bakoko na bakokolo ne ba uta côté kuna. Papa changa il faut betango lisusu bato baza ba yo kango vidéo wana yo mto bandaki lisolo na ngape na talango. O expliquer ba kongole tango na yaka bayaka kofinga nga rwandaise. O expliquer munyamulenge wana ninga bandeko lo baki Kongo neza. Ngamo be mikolo na za rwandaise. Mama Zenobita, Mikolo ngai pe eliani na za rwandaise.
botika papa changa expliquer azali pasteur atuchi azolo bango pena au série ngala azolo na landa kiango nga bakomisi nga rwandaise série kino Congo ezalaka ya bango apesi exemple ya baaméricain nde babengana bango apesi exemple ya Australie tuti mpenza babanya molenge wana tuti mpenza tuti azoloba kino nga mpe natala yango papa okosi te nayebi yango bien nalingi obeta yango parce songa nalobi bato balobaka mingi nalakisaka nini so nalobi heureusement yo moto obandaki lisolongo lobi nalingi orepete bato baza boyoka bato wana bazoloba Congo eza terre promise bazozwa baexemple kutu ya baaméricain ndenge mabele wana ezalaki ya bango te me bakóma lelo bakolo mabele donc vous allez-y comprendre bino yango wana bazokoluka baextermine biso mpo batikala mabele na biso kende kotala na bacommentaire ataka bawese bando kufa bango moko kasa malade promise land papa nchanga loba papa nanga papa oui parce que bavideo wana etambolaki mingi kutu nayokaki église yango ipare ntina yokaki bakongole bakenda kobuka yango parce que na mboka yango ezali na este na este oui ville yango olobamaka nango mingi tosala bamarche ya mpona ville yango na Beni voilà na Beni église yango eza na Beni parce que kuna baza mwa ebele batuti wana azoteya pena na kati église alobi bien ke mabele oyo ezalaka ya biso bato bozomona oyo il faut tobengana bango po tozwa to récupérer mabele na biso promise azoteya bango exemple ya baaméricain na baaméricain ya baaustralien na exemple wana so bozwi video wana bokolanda ngo bomona pena bomona mais pasteur oyo azoloba n'importe quoi mabele oyo nani ya Congo ezalaka barwandais un pasteur azoloba makambo ndenge wana balobaki Congo eza promise land kaka ndenge bayuda balobaka ke eza promise land eza nini eza terre promise mais papa Nchanga yo ke musika kutu na Kinshasa na Kabila oyo tobanda obenga rwandais asali 18 ans est-ce que tomonaka association moko ya ba soi-disant nous les associations de Tutsi basali association na bango Isoko eza wana na Kinshasa est-ce que bango basala eloko après bato ya Félix bakokosaka bato awa bokeba barwandais baza boye eputa ye moko aza na barwandais ntina kati ya constitution na ye asalaka na bango cabinet na ye ozala su mafuma fo ozala même pas na souci ya peuple bato nyonso wana omona bachilombo batutu wana bazaka ba deux fois bato bakotaka na biloko wana ya mabe oui kasi yango nazosala ke gérance na ye il y a que des antivaleurs pourquoi bazomona passe ya peuple te c'est ça qui fait que la gérance ya Félix pendant son mandat il y a plusieurs antivaleurs parce que baraka batama papa Changa to pesa vanchanga ye moko nano naloba ye moko Chilomba ye laki biso Jean-Claude Van Damme non on va passer nationalité tout ça ce sont des eloko biloko pas zaki fan azaki convier pe quand Jean-Claude Van Damme aza fan na ye voilà aza fan na ye en tout cas moi je parce que après wana ba vidéo ebimaki nango polele Van Damme abotama na Congo te na Congo wana akenda ta na Goma te mboka eza na problème mboka na biso presque eza presque balkanisé so boyeba te presque bazokoma presque à terme ya mission wana oyo tani Kabila kokaki te yango yeba pesi asilis presque ozomona bamboka na seza na liste oyo ya bamboka ofo balkanisé Soudan yango na bakata biteni siko Congo neza en deuxième position après si manango bakoya na Algérie bakoya na ba Niger wana Niger coup chance bateli bango déjà barrière mais nous on parle pas on est là dans des futilités na katika ya bantu valeur na katika ya bamakambo ezanga tina franchement mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter cette humiliation Israël wana tena mwana oyo ndenga lali na prison etumba lali na prison mais ya kozila biso tata na za sima lokola babambi mabanga te aya kotikela biso na mboka po ainfluencer bana na biso na j'ai envie de pleurer bandeko pardon naza besoin olela na direct te motema ezosuka Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Qu'est-ce qu'on a fait? Notre pays va mal. Le pays va très mal, mes frères et sœurs.
Si Dieu vous ouvre les yeux, bakoko na biso ba fongola bino miso botala ba complot ba osala pona mboka wana. Et tikali seule solution ba occidentaux pona ba tikala na moi pe parce que ba mboka mususu ba komo fongola miso. Solution na bango tout eza braqué depuis kala ba eza braqué kana miso na bango eza ka braqué na Congo, mais je comprends pas pourquoi les Congolais dorment. Vous dormez, je vis une vidéo, un frère azalaki sur la stade alinga célébrer kaka akomaki ke na tozana posa pe na Congo na est na Congo to boy bitumba baye wana koyebisa ya longola banderole que nous les Congolais on n'a pas droit à mettre ça. Vous imaginez que ba Palestiniens ba tebele bazalaki na batomboli ba drapeau na bango ba komi ba banderole na bango pona stop na ba guerre na bamboka na bango, mais Congola tomboli baye koyebisa ke non oyo ayo koleka awa te parce que vous n'avez pas droit à soulever ça. Ya kotelemisa banderole na yo. Ça fait très mal, mon Dieu, je ne sais même pas. Imaginez un niveau comme même le monde entier complet international, mais vous dormez là. Ceux qui kaka television le babimisi libiso baluba babimisi libiso mutakala soto linto le ba pasteur tel abimisi mutakala soto linto le ba pasteur tel distraction batutu baketa la mitakala ba bosani kemboka ezokeni te mikolo toza kuna na constitution tala boko za les chapitres bana mikolo toza na constitution wana mama bazokola awa bazokola na passe bazokola na humiliation na racisme on va laisser quoi à nos enfants? Les gens ils sont distraits. Voilà, mikolo toza na constitution. Qu'est-ce que nous allons dire aux enfants? En plus, la constitution là est prioritaire. Makambo ebele makasi eza na fois sala ye alingi amoni eloko ofrenda fois sala faut changer constitution. Eloko nini ezo ko empêcher na kata constitution wana po alongola nzala na mboka akanga ba frontière na Rwanda alongola biso na kao tozali constitution ne muto epekisa ya sala. Maman, ils ont déjà qui est responsable de ça là et bon. Donc ils ont né aux ana mobali non andako nao. Mobali wana à chaque fois bana no bala lanzala. Mais abimi libana abisote nazanga musala po gouvernement de mutesani. Ezotia ba entreprise na kasi ya pays yango wana nazanga kasi ya kola lanzala. Lobili soge abimi abisote kope na kenda ki simba kite ezabwe bana nao bazola la kanzala. Tellement que aza faible, azoko kate ko soumettre responsabilité o ebengami yaye. Il faut bana opeso ba raison ya bongo. Mukolo o yo mama la bana na so bomi révolté pour na mobali wana. Donc na ebike mobali wana osala nyoso po ateka ta pantalon ne asala ni ale sabino anda na bino. Yango wana tango biso ba kongoli na tozala na kasi ya calme kozala na distraction ba ambiance moko ezanga tina donc na ba haine moko ezanga tina. Yango wana zo continuer bongo. Yo président de la République mobimba a combien plus forte raison ko kozala azo finga na baninga na kasi ya opposition oye nano azalaka eza ndenge éducation na bango noko eza ndenge éducation na bango mama ayebisa bino neno moto azo empêcher nga azaka bila moto adéranger nga eza gouvernement na za majorité te moto azo tungisa ngai eza nini eza constitution wana moto eza moto pardon kanga micro moto moko ça va papa Chakoloba. Papa motivation Koloba, merci papa l'intervention na Eza Malamu. Tokoloba ka na lobaka awa tolobelaka jeunesse bola muka. Franck Fanon disait chaque génération dans une relative opacité doit découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. C'est à nous d'accomplir la mission. Ceux qui nous allons trahir notre mission et nous serons complices de la situation de notre pays. Voilà. Papa Changaloba, merci. Bonsoir, vraiment, il y a vraiment Mawatro à niveau où le Congo est commélé. Parce qu'il y a autant de biologie dans le Congo, surtout la Kini, notamment la Kini. Jean-Claude, oui, c'est très bien ça. Merci. La Kinshasa, Mabé, comment on a Malamu, comment Mabé. Niveau où il y a una vidéo na chapati yango où na moni mutu wana uta fi au boulot de la langue c'est bon ici va la l'accès va combattre là je vous encourage quand vous savez ngai comme le niveau moko ba comment on sepela na mabe malamu nde yango te en plus il faut comprendre le mot boy ndeko bota poter nazomona bataba j'aime te s'il vous plaît bota poter pour la visibilité live ezokita
S'il vous plaît, juste ça, tapoter. L'icolo, to tapoter, to chaka good live, hein. Good live, vous tapoter. Bah, on a panel, bah, tapoter. La scène de bah, tapoter, l'icolo, to chaka good live, hein. On a visibilité. Papa, changa, loba. Il faut comprendre le moment où il va le moment où il va la distraction. Au moins, il a changé la constitution. Au moins, il va coacher distraction. Un système oui, oui. Ah, on les a surtout y mais ma peuple qui nous a la distraction. En plus, moi, il y a un peuple qui nous a voté. Makasi. Bazwa gouvernement a azwa banganga partout, azwa ba marabout na Afrique de l'Ouest, azwa banganga na ba Inde, bazana Kinshasa wana chaque 0 heure ba mfutaka peuple. Munga naebi papa ntanga pardon ko continuer. Naebi nganga o babande ko mema afanda na royal la utaka Inde. Ba politicien wana na mususu ba kondela ba kino ya ko voter ba on a rempli ce qui victoire na kin et mususu ba voter na bango ba sala bango au moins ndenge ba sala ba concert au moins Chilombo na pouvoir na etango zongi ya ki ko zongi samboka na maboko ya Nzambe te na bato nyonso ba kendaki kuna envoûtement na concert à Fali ya Ferre ya Mike tous ces gens là ce sont des envoûtements qui passent par là. Donc aussi, il faut que Makambo cannabis soit aussi spirituel. Quand je dis souvent que nous avons un travail de fond à faire dans notre pays, culturel, politique, scientifique et religieux, spirituel aussi, parce que c'est très important. Le peuple là sont très envoûté. Voilà. Donc c'est ça. Donc il faut que pasteur oya malam raison papa. La grâce. Après ça va force dans le peuple wana na kata ba ignorance après ça va force ba tellement ba changer ba makambo parce que na moko na moni concert ka moko Moïse Matuta a beti concert mabe o combattant balingi concerté parce que na Kinshasa wana ezama papa Jean aussi ça na ngai. Je n'en peux plus. Comment ça? Au-tu qu'aucun moi n'a battu 2 mois même pas. Aucun ici pour bazar anti-valeur. Mais toi, ce que tu viens de faire, Azar influencé anti-valeur. Quel sport? Azar sport. Oui, c'est bien. Moi, pour moi, c'est l'anti-valeur. Bon, bon, ça la promotion, des fois. Ils ont normalité. Nazo Matisabino bandeko nangaya dans 2 minutes Nazo Matisabino. Zéla Natala qui est là. Voilà. Nazo Lukandenga au Matisabino, pardon, Bozalawana, na lobby déjà assez. J'avais parlé un peu de la Constitution. Et puis, ndenge na ngana informé bino ke bana kisangani ba benga kinga ba lobi mama kolanda te batu nyonso bazaki wana ba pesa ba 2500 na ba 2000 po ba kende kotondi sa meeting. Donc la victoire est de notre côté bandeko na ngai. Chilombo koma ko futa batu bisika nyonso ali karapo sa la meeting. Donc eza ba mama moko bazalaki wana na bana mibali ya bazandu bato yo bazana eloko te tout et tout c'est ndo bao bomoni ba bande ko crier wana bana kisangani ya solo ba beninga ba misusu kutu batiki ba commentaire na mir na ngai et tous étaient d'accord avec moi. Donc, alors la victoire est certaine. Tout élément, tout l'embatté, tout continuer qu'on dénoncer. Moi, ce qui me fait mal, c'est juste que non. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre pays. Makambo Ebele, Tozolo la Makambo Constitution, il y a tellement de choses que, et j'ai l'impression que surtout à Kinshasa, kuna, Batubaza la distraction, Makasi, ils n'arrivent pas à se rendre compte en fait. C'est ça qui me fait très mal, qui me dérange. Voilà pourquoi Nazaro Salaka va direct. Mais à un moment, je vais me fatiguer parce que là, je ne peux pas continuer à faire tous les jours tout et tout. Et d'ailleurs, bientôt, Nazo va poser les réseaux sociaux parce que je suis fatiguée. Il faut que je prenne le temps aussi pour moi de m'occuper. Voilà. D'ailleurs, il y a mon homme qui est là tout le temps comme on a téléphone les réseaux sociaux a commis vraiment il en a assez donc je dois prendre une pause mais je vais continuer à me battre si on a une pause dans les réseaux sociaux ils combat ou quoi que ce soit mais je vais continuer manifester je peux venir si j'ai le temps voilà donc je dois un peu me prendre une pause il y a quelques mois ou je sais pas parce que franchement des fois, tu as l'impression, c'est comme si on a un vin,
parce que niveau nano makambo ezawa crise ya constitution baolinga ba changer constitution guerre na est eza se komata bauti kozwa soki walikale 153 territoires na maboka bangu na makambo nyonso dollar ezokita te transport na tongo 1000 francs na poko 5000 tout ça ne va pas mais quand tu regardes la distraction eza na ba jeune na Congo là tu te dis mais c'est incroyable en fait. Et puis c'est la distraction pour détourner nini intention à bajan ba memeli bino coach ou ya linki la kisakabasi nini ya kokembisa ba poste arrière na bango. Donc vous voyez un peu. Et puis les gars en question, celui qui critique tout le monde, oh ba influenceuse, ba mers, nanani, ceci c'est là, mais lui il y a moro qui est vraiment aza fan ya ba influenceuse, ya ba anti-valeur. Vous voyez? Mais oui, mais vous regarde comment Batunyo se massacre nini wana. Tala Batunyo se bandenge baloba. Omoni uzak wana moi on a landake penzate na tala ko ba notification yaka. Mais moi je crois Azana raison. Azana raison, biloko aloba kana ta Batunyo se bafinga kayo ceci c'est là mais il a raison parce que le gars là deux fois quand vous regardez sur Azana moi maël si tu comprends, on l'a dit bien Zach. Alors, pour dénigrer tellement c'est quelqu'un mais tellement il n'arrive pas à comprendre comment dans le 21e siècle, les réseaux sociaux, tout ce qui se passe, et que ces gens-là, ils n'arrivent pas à se réveiller, ils n'arrivent pas à comprendre. Donc, tellement il a azana mutema mukuse, le roi Kaba Kole, Bakala mutema mukuse, Yangano Moni Ataka. Quand il dit certaines choses à l'Obaron pour n'en ça batukanda, ce n'est pas vraiment, ça ne vient pas vraiment de. Moi je le suis pas na supporter qui pensate il m'insupporte quand même le mec. Nazaka fan n'a été. Mais moi Babylon mususu au monde a écoué à la notification. Tu vois que non, Mouté Mesuki a un choix théâtre na hoka bongo. Vous voyez un peu. Zach Mouekasson. Bonsoir maman. Yaliboso, merci beaucoup. Et le quoi le bezaka ka toujours encourager yo. Lobi na meke koloba. Boye ba ke 2 mois au totikali nango ba manifestation ya buzoba ekozala mingi. Voilà, prophète Mamouté Terkosi. 2 mois. Il y a Eli, tanga micro, pasteur Soka Sisi na pris sur parole. Oui, merci. Donc 2 mois. Pasteur Loba. Bon. Dans 2 mois, autoza nango, autoko ma 2 années. Namoni pas ça, on a un problème à connexion. Ewane zoya, boye baki ba manifestation. Oui, 2 mois autoza nango, autoko mana année wana. Boye baki ba manifestation ekozala mingi. Donc si il y a ba manifestation on ezali kolongola ka disete na Pasteur ça a un problème. Ouais, d'accord, ma connexion pas prophète Jacques Moutete. Bon, on a informé kaka parce que Eli Loba maman. Ouais, on a informé kaka parce que tout le monde a mis koeleka kuna ba vidéo et bimaki. Ezalaki na famille mo ezana lembe et yaki ko dénoncer par rapport à Israël Mutombo. Nde to ebika travers na aner akangaka mwana na bango ya mobali et a sodomiza kapeye. Famille wana je crois c'est ba ozana linu be ba kolanda biso. Bakoye bayango ke tozoye bayango parce que bango mo bakotaka na TikTok pona koya ko dénoncer makambo o Israël Mutombo sala mwana bango. Alors comment pardon ngako na landango te. Biso to landaka ngo ekotaka tina ba forum. De temps to mona voilà ekotaka tina ba forum mama. Alors tant inviter mutu wana pour franchement non azana kacha ba pratique wana sodomie. Tant ngana mona ki Israël Mutombo abengisi soit disant coach oyo natala forme moi na mobala nanga bi non et zo correspond na parce que azape mutu ya makambo wana aza mutu ya makambo wana aza deux fois de ezala batu oyo ke nde tolobika 2 fois ça veut dire na basi azana bango na mibala azana bango ça veut dire cela n'empêche pas qu'azana mwasi na ndaku azana ye na mwasi na ye na ndaku mama ya bana na ye azali wana mais akendaka pe na baninga na ye mibali
Voilà, yango na moni toujours qui témoignage on a que aye ko abebisa ki mwana batu ba funda ye mais tellement yemo kaza na kati ya service à aner ba sala ye lo côté mutu a dénoncer ki yango azape mwana poto alobi ke to tinda bambongo na mama fale mwana mobali wana kutu batonga ye sima na ye parce que aza déjà ya ko beba na sima batonga ye sima na ye parce que abebisa ki penda nzoto mwana mbali na sima penda panzaki ye donc Israël Mutombo azali aza envière enviaka ba tiktokers ba influenceurs na ba influenceuses o ba sala pa na biso mais alinga ko bimona lokola ya za danger souci eza moko peuple na biso bazana na immaturité lekebele mutu azana ba anti-valeur nde bakangamaka na ye mutu o azana ba valeur ba kimaka ye logique e pas ezali neti ngai oyo so na ye na telisi bango ba logique des choses bamona anga ke na lobaka mingi mpona nini naza moto ya makele et pourtant oyo nazoloba nde eza bongo siko so bamoni baflatere nde bango bakesko epa na bango c'est comme ça notre peuple maintenant aujourd'hui il est comme ça oui Jacques Mokasa nga mpe nalandaka ye asalaka ras-le-bol na ye en fait tellement ayebi kaza na peuple moko aza immature ouais ayebi kaza na peuple moko aza immature yango nomoni asalaka ke ale abwaki kaka babombe oyo akosepela te etali ye mais l'essentiel ye alobi na ye ozomona donc ndenge toza boye nayebi te so bazocomprendre nayebi te ya koloba mpenza est ce que akoloba mpenza ke oui effectivement na pouvoir ya Félix il pas profiter à memi o ya nani investisseur ye wana aya kotekisa batu ndenge ni basalaka ba geste wana coach wana azali babenga bango nani moi pe otanga koma ngo boye na TikTok ezate azopesa explication ya makambo oyo tolobaka bango balingaka batya yango na mukwege yango bango baye koloba lelo baye kolakisa biso ke baza kuna ya mibali na mibali basi na basi Photo la banque na lingala parce que TikTok aime ça koya ko bloquer ça koya ko kata biso. Ozomona. Donc yango na Israël aye na. Est-ce que c'est le moment? Na moment au batwa lo ba ma constitution yo kende ko mema. Oh concert ce ko yé pas sali aye concert hein. Ya pe concert yango wana. Bilenge combien ba koti na kacha buso ba wana. J'ai très mal. Bango tout ba deux fois bango tout. Bilenge combien Kinshasa mbala moko ningani na kati ya nini ya bêtise na kati ya bêtise le monde est devenu fou hein attends ça la sport il modèle à sport mona mobile wana vraiment ndenga ça la sport wana vraiment qu'est-ce qui eza ya grave batu bazo mona comme une influence il paraît que ba futa que mungu wangu oui na tozo yo kango pe kango ba futa que 50 000 non bon nga pona nga en tout cas franchement to sur la pembe pona nga na ondima nga te que ba futa que 50 000 te mais tozo na kati ya réseaux sociaux tozo yo ko ba futa que 50 000 mais je ne pense pas que ko comme na chiffre ya 50 000 mais moi je crois que le quoi Israël mutomba linga pe baninga ne mibali azwa ki ye penza mutu na ya kale na minicho ye wana côté on a ndazo ke rozo ba kale na ye na minicho je te dis maman Eve Jérémie donc c'est ma demande. J'ai très mal en fait aujourd'hui. Bon, on parlait de la constitution, mais quand même c'est un sujet de la société qui est important, de la dépravation de mœurs. Moko a dénoncé ça. Donc il nous a prouvé le contraire que lui-même il est vraiment dépravé et c'est un pervers narcissique. Oui, c'est un anti-valeur aussi. C'est un anti-valeur, donc Atika tranquille, influenceur. Atika tranquille, cette jeune femme est mariée en Toumba parce que ce qu'on vient de voir là, franchement, il y a quand même des gens qui continuent à défendre ces immoraux-là. Moi, ça m'a fait très mal. Aujourd'hui, je parle de ça parce que... Il y a un acharnement inutile, parce que moi, il y a comme un système sur le plateau, il y a un boy qui est comme ennemi. Ben, on dirait peut-être à l'ingata, moi, on a l'ingana été. Oui. Et puis, on va passer à autre chose. On ne va pas tenir à tout c'est important, c'est belé. Et puis voilà, maman elle aussi, c'est aussi princesse aussi si. Oui, allô maman, ce qui peut vous montrer. Ça va princesse Loba et puis ça va pas tirer la parole. Et ça n'a décoration ceux qui bonsoir à tous, bonsoir. Bonsoir. En tout cas
ezoleka na mboka na biso nayebi te soki ezolelisa biso so tosuka wapi na ndenge tokómi vraiment ye tata wana auti kodenonse mwana oyo ya moke oyo azodébrouiller vie na ye na mboka mpasi wana maria adébrouiller mwa vie na ye balalisi ye kutu na prison mwana mwasi wana balalisi ye kuna mpo na nini oyo banti-valeur mena ye oyo aye nango wana na o maria asali wapi eza anti-valeur oyo eza kutu très dangereux Monsieur Jérémy, je vous ai envoyé une invitation. Il y a pas vraiment ya sali eza très très dangereux. Alinga laksa ba na biso nini. Garçon na sala ba exercice perneux wana eza pona basi oyo. Bon tokolo bango ate ko sinango mama elite. Et bakoko kata biso mais ye amimi ye kuna pa laksa batu nini siko. Eloko nini oyo na makambo tozana na mboka wana mutu aza neki ye aza suivi na bana mikie. Na ba mikolo jeunesse mobimba bazala sima na yeso totali bazolanda ye siko na kati ya ba problème tozana mais oui aza suivi mona parce que là c'est bana na mabe azoko influencer bana na mabe et toza ba bantu et il faut garder ba valeur na biso c'est très important azo fêter son anniversaire